Debanza London TV. Bonjour, bana nyonso ya Congo, mbote na bino, bana nyonso ya Congo, jambo yenu batoto yoto ya Congo, mbote na beno. En fait, ezanga wa bino zenobita na ye lisusu. Na ye ko expliquer bino pourquoi toza na kanda, pourquoi toza d'accord te, pourquoi Congolais nyonso fallait azala contre adhésion na biso na EAC. Il faut to bima na kati ya EAC wana immédiatement pesikoyo. Donc na ye ko expliquer bino bato bazomona biso bazofinga biso sito ngai yo nazofinga mabutu mo ikizengi kanga munoko oyebi eloko te ceci cela. Mais un jour bokoyebaka ke na yebi eloko et bokoyebaka colère na nga na kanda na nga makelele ona chaka na réseaux sociaux eza ya pamba te parce que ata na yebi nyonso te naza mutu natangaka nasalaka ba recherche et puis je connais pas mal de choses aussi sur la situation de notre pays naza zobate. Félix Tshisekedi a kotisi biso na EAC eza erreur makasi atakutaki ba accord il fallait qu'il pas à kotisa biso na EAC. Lelo nazoya ko pointer na mutu moko oyo biso nyonso to chaka ye penza kate parce que tango biso nyonso to sala ka ba vidéo to lobaka to pointaka kaka Rwanda to bosanaka Museveni boyeba bato wana baye pona ko sunga biso te armée ougandaise soudanaise oyo nyonso eza na este kuna pona kosisa makambo ya mboka na biso mutu moko tako bimisa biso na situation oyo toza nango soki biso moko to sala yango te nalingi na expliquer ba oyo baloba na nga nazaki zengi soki boza bokondima oyo na koyebisa bino te bokende kosala ba recherche na bino. Est-ce que boyebi balkanisation ya Soudan oyo koma Soudan du Nord na Soudan du Sud Khartoum na Juba boyebi nani oyo ba américain ba utiliser pour balkanisation ya Soudan du Nord na Soudan du Sud salama ezaki Museveni ba américain ba utiliser armée ya Museveni et bunda bacha désordre na mboka wana si po ba américain bango bakitaka penza sur terrain te bazaka na batu na bango lokola oyo tomona na mboka na biso bazana sima ya Museveni ata bakondana kaye basala rassembla bazana sima ya Paul Kagame parce que bango de ba hauteur ya makambo nyonso ezoleka na mboka na biso soki boyebi te batu wana batroupe wana EAC bakobimisa biso na situation oyo eza na mboka na biso te bango baye ko finaliser balkanisation. Pour votre information soki boche bomoni ke nazoloba n'importe quoi bokende kosala ba recherche na bino. Moi qui vous parle na oloba n'importe quoi parce que na sala Soudan plus de 3 fois mobile na ngai azaki entraîneur il a entraîné na papa na ye ba entraîneur les deux équipes première division le roi ba mazembe na bango kuna ba entraîneur Al Hilal na El Merreikh. J'ai été au Soudan plusieurs fois, je connais les Soudanais na ba ona solarana bango lelo ba lingaka ba Museveni wana te ba lingaka ba américain te. J'ai été au Soudan à l'époque où ba américain ba Soudanais ba cha moto na ambassade à Soudan. Na Soudan na Khartoum hein, pour préciser, na yebi ba Djabel, na yebi ba Ondirman, j'ai été là-bas. Donc quand je vous parle nazaraki zengite boyebi place na otite boyebi kanda na ngate ndenge nazawa nazaka na colère moko oyo Congolais nyonso quand même il faut ezala nango botika komona neti toza bizengi toyebi makambo tolobaka te eza idée ya malamu te Muze Kabila botala kata ba documentaire mususu eza kutu gratuit na nini na YouTube Muze Kabila abande ko boya makambo kokotisa biso na ba EAC wana yango wana pe mususu eza pe une des raisons ya liwana ye bino bato oyo babomela biso ba américain baleka par ba Uganda wana na ba Rwanda po baboma Mzee Laurent Désiré Kabila bino nde bato wana boya obenga baya ko sauver bino. Est-ce que toza bato vraiment na ba o bazo fingaka o Tshisekedi aye ko sauver mboka Tshisekedi aye ko sauver nini Tshisekedi il est là juste pour lui na bande na bango oyo baye o sala soki union sacrée des choses comme ça bazo tambusa mboka on dirait ba entreprise privée na bango et puis ba tout tango bazolo ba bozo mona biso lokola bizengi en tout cas nga na olemba langa te lo ka oyo eko arrêter nga eza liwa so na kufite na continuer ataka na kozana na sima caméra nanga problème ezate mais je sais où je vais c'est que je vais na ebi rêve nanga eza nini parce que ce n'est pas possible tokoki kotika mboka na biso na bato ba okonza yango te nazoya na ko insister yango Museveni bokende kosala ba recherche armée na ye oyo ba américain ba utiliser
akenda kotia trouble na Soudan. Il fait partie des gens oyo ba accompagner balkanisation ya Soudan. Oyo koma lelo Soudan du Nord na Soudan du Sud oyo eza Juba, Soudan du Nord oyo eza Khartoum. Na olo ba makambo o bayebi mobile nanga azaki entraîneur kuna. Il a entraîné Hilal na El Merrek. Entraîneur pe mazembe na bino wana. Donc nazana makambo na yebi. Oncle na Kishasa botu no bayebi place na bando vanda. Tangu na linga ba Kabila te wana batu wana nyoso na loba bazala yemia Kongo pase na yebi. Mon oncle asala na Kabila. Depuis Kabila za Kabila, il a été son garde rapproché. J'ai habité à Jelem. Oh Jelem ya munokote na kati penza ya lupango ya Kabila. Na yebi makambo. Oh bino boyebi te. Nyango na loba na linga ka batu wana te. Je connais qui est Kabila, je connais qui est sa femme. Olive Lembe wana. Na yebi batu wana. Tangu na yaka kosala ba vidéo na ngabo kansekente. J'ai été au Soudan à l'époque où ba américain ba soudanais ba tia moto na ambassade à Soudan. Na Soudan na Khartoum, hein, pour préciser. Na yebi ba Djabel, na yebi ba Ondirman. J'ai été là-bas. Donc quand je vous parle, nazaraki zengite. Boyebi place na otite, boyebi kanda na ngate. Ndenge nazawa nazaka na colère moko. Oyo. Congolais nyonso quand même il faut ezala nango. Botika komona neti toza bizengi toyebi makambo toloba te. Eza ide ya malamu te. Muze Kabila botala kata ba documentaire mususu eza kutu gratuit na nini na YouTube. Muze Kabila abande ko boya makambo kokotisa biso na ba EAC wana yango wana pe mususu eza pe une des raisons ya liwana ye. Bino bato oyo ba bomela biso ba américain ba leka par ba Uganda wana na ba Rwanda po ba boma muze Laurent Désiré Kabila. Bino nde bato wana boya obenga ba ya ko sauver bino. Est-ce que toza bato vraiment? Na ba o bazo fingaka o Tshisekedi da ko sauver mboka Tshisekedi da ko sauver nini? Tshisekedi il est là juste pour lui. Na bande na bango oyo ba yo sala soki union sacrée des choses comme ça, bazo tambusa mboka on dirait ba entreprise privée na bango. Et puis ba tout temps bazo lo ba bozo mona biso lo la bizengi. En tout cas nga olemba nga te lo ka oyo eko arrêter nga eza liwa so na kufite na continuer ataka na kozana sima caméra nanga problème ezate mais je sais où je vais et ce que je vais na ebi rêve nanga eza nini parce que ce n'est pas possible tokoki kotika mboka na biso na bato ba okonza yango te nazoya na ko insister yango Museveni bokende kosala ba recherche armée na ye oyo ba américain ba utiliser akenda kotia trouble na Soudan. Il fait partie des gens oyo ba accompagner balkanisation ya Soudan. Oyo koma lelo Soudan du Nord na Soudan du Sud oyo eza Juba, Soudan du Nord oyo eza Khartoum. Na olo ba makambo o bayebi mobile nanga azaki entraîneur kuna. Il a entraîné Hilal na El Merrek. Entraîneur pe mazembe na bino wana. Donc nazana makambo na yebi. Oncle na Kishasa botu no bayebi place na bando vanda. Tangu na linga ba Kabila te wana batu wana nyoso na loba bazala yemia Kongo pase na yebi. Mon oncle asala na Kabila. Depuis Kabila za Kabila, il a été son garde rapproché. J'ai habité à Jelem. Oh Jelem ya munokote na kati penza ya lupango ya Kabila. Na yebi makambo. Oh bino boyebi te. Nyango na loba na linga ka batu wana te. Je connais qui est Kabila, je connais qui est sa femme. Olive Lembe wana. Na yebi batu wana. Tangu na yaka kosala ba vidéo na ngabo kanisa teke na azoba. Naza zoba te, naza kizengi te. Je sais de quoi je parle. Bozo yoka.